sana. Me lembro de uma noite que dormi no berço da minha mãe. Falei da toda chacama que dormi na minha vida. Mas se você ainda estivesse viva, eu queria para recomeçar a vida. Jamais queria deixar tu dormir eu em pé e nem os mosquitos me picarem. Quando eu adoecia tu sempre chorava. Tambola na mokili omona makambo ya masolo mususu ali kobeta awa soki ezali kopesa o mayele te na yebi te na loba ndenge nini ngai lisolo oyo ekomplike mutu na nga na ndenge ya kosakana te na yebi te soki na komela lisusu paracetamol to na kosala ndenge nini yaya. Pouvez-vous imaginer mwana mwasi na kombo ya Blandine yaya Blandine akufi na Congo Brazzaville précisément na village Kombe. Village Kombe, yeba ndeko na yeba zalaka na nganga lingolo na Brazzaville. Akufi na Congo Brazzaville, na village Kombe, bakei komona ye na bandal, azali kosala musala, ya likambu ya somo boye ndenge nini. Likambu ya somo boye ndenge nini yaya. Histoire vraie et au moment où nous parlons, sika jeune fille wana azali toujours na bon moi, mais un peu de problèmes. Siko, oyeba ki ndenge nini ke mwana mwasi oyo, azali ya kokufa. Nani akena ko découvrir na Kinshasa na bandal et pas wapi noko na yaba maki ekuna ya to sala attention ona kaipa noko la soko za minerval ona kaipa tonto na biso na ko zambonga kosomba iPhone 18 et à sala attention. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes solo oyo et ko fungola to ko betela yango awa na émission ya lelo. Alerte alerte alerte. Na ville province ya Kinshasa, kidnapping ezongi lisusu ya kosakana te. Kidnapping ezongi na ville province ya Kinshasa. Mwana mwasi oyo bali komona ye oyo yeyo. Bomoni kidnapping? Kidnapping ezongi na ville province ya Kinshasa. Kombo ya mwana mwasi oyo Grace Echumba. Grace Echumba ye azali bongo na L3 na gestion na faculté ya sciences économiques et gestion sciences économiques et gestion na université à Kinshasa. Elle était portée disparue depuis le samedi 3 janvier. Selon les autorités estudiantines, la jeune femme aurait été enlevée lorsqu'il se rendait sur le campus. Bazwa kiye la carte de téléphone na ye babandi kobenga famille na ye bapesa mbongo. Yaya, salaka attention. Toloba awa makamba komataka ba kechi yo moko. Kechi ya liga la batu mbala kati omati. Salaka attention. Botambolaka na groupe po mabe e yakate. Kasi, eloko nini esali ke ba enlever Grace Echumba oyo. Grace Echumba oyo, grande tiktokeuse pe ya kosakana te. Est-ce que elle avait des comptes à rendre na batu na niveau ya TikTok to nini ya tala yewana TikTok. Kobino wapi ya sikoboy. Eya, yewana. Kasi mudana na L3 mais tala makamba eko sa na TikTok ya epesi ngai mutu ko so toloba te to kosuka nini eya to sala attention TikTok oyo quand tu t'exposes oyebite mabene koko ya ozalaki na compte à rendre na nani oyo sikabwe atindi ba ko kinapio basenga siko 10 000 kasi bino bobimaka ba patron na TikTok te siko 10 000 bali ko bunda na bino bon faites très attention kidnapping ezali ekomi makasi na niveau il y a ville province, il y a Kinshasa. Nous allons en parler dans cette émission, mesdames et messieurs. Voilà. Artiste et musicien Jirbon Tunta a salué remix Yanzemu Kitoko ya mama. Melelo on kanisi yo mingi mama. Bonjour anniversaire nanga ye komi pene. M'invité bakolia bakomele masanga. Ah wa parce que papa Samuel Million papa Fisto, il est biko yemba tika. Papa tika na yemba ndengwana yaya. Jirbon Tunta a sali remix ya nzembo wana ya papa wemba mama o ya Pascal Poma pesi papa wemba ayembi yango siko na portugais kitoko wa prendre extrait yango kaka na émission ya lelo awa voilà talama loko ki autre proposé yo na session na Michel Liboso ya tongo lelo yango wana. Il s'appelle Michel Kouka. C'est un Congolais. Lui, chaque fois que lui il arrive lors des matchs de l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, habillé des couleurs du drapeau de son pays, coiffé et lunetté à la Lumumba, il se tient sur un escabeau et imite le geste célèbre
de Patrice Lumumba, la main levée, en signe, eh bien, d'appel à la liberté, à l'indépendance, à la fierté de son peuple. Au départ, les gens ont pris Kuka comme un plaisantin. Les gens voulaient l'aligner à la limite dans la catégorie d'Edi Malou. On a dit, voilà encore un bigarré qui nous vient du Congo. Vous connaissez Edi Malou, le plus grand savant congolais, qui impressionne par ses formulations conceptuelles extrêmement sophistiquées et même parfois amphigoriques. L'homme qui a inventé la Congo-lexicoti-mastisation. Hein? Hein? Vous connaissez le savant Edi Malou, je le salue. Je crois qu'il est en bonne santé, je lui souhaite d'ailleurs une bonne année. Bon, on a pensé au départ, on voulait prendre Kuka au niveau où on prend Edi Malou, c'est-à-dire une certaine admiration, parce que c'est des personnages géniaux, très originaux, mais en même temps, une certaine dérision. Mais Kuka a passé ce cap. Dans la première phase, tout le monde le regardait en rigolant, en disant, oui, il est marrant celui-là. Il se prend vraiment pour Lumumba. De match à match, Kuka s'est imposé non plus simplement comme un personnage original, amusant. Un personnage, en tout cas, dans une posture comique. Kuka, progressivement, a acquis une stature de personnage iconique. Il a acquis une stature de personnage sacré. Il est devenu, en quelque sorte, l'idole des tribunes. C'est-à-dire que dans le stade, il y a les équipes et les joueurs. Et sur les tribunes, la figure remarquable, c'était la figure de Kuka. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai observé quelque chose que Kuka lui-même va décrire. Pourquoi, tout d'un coup, on s'est mis à regarder sérieusement Kuka? Mais parce que Kuka avait disparu. Michel Kuka avait disparu. Et il avait... Donc, tout d'un coup, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? On voit Michel Kuka qui disparaît. Et qui va apparaître? Celui qui apparaît, c'est Patrice Emery Lumumba. Au départ, on plaisantait en le regardant comme quelqu'un d'original qui veut faire son malin. Et par la suite, on ne voyait plus Michel Kuka, on voyait Patrice Emery Lumumba. Et quand on s'est mis à voir Patrice Emery Lumumba, la présence de Michel Kuka sous la forme de Patrice Emery Lumumba était une source d'émotion. C'était même presque une source de recueillement. On le regardait littéralement comme une manifestation, comme une réincarnation. Et quand la République démocratique du Congo a perdu son match et qu'elle a été éliminée, je pense qu'elle a été éliminée par l'Algérie, si je ne m'abuse, les larmes qui coulaient sur les joues de Patrice Emery Lumumba, anciennement Michel Kuka, ont été regardées par le monde entier. Pas seulement par les Congolaises et les Congolais, mais par les Africaines et les Africains, par tous ceux qui connaissent l'histoire de Lumumba, comme étant les larmes de Lumumba. Et cette troisième phase est importante. Pourquoi Lumumba a pleuré au Maroc? Pourquoi Lumumba s'est-il incarné en Michel Kuka lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc? Vous savez pourquoi Lumumba s'est incarné? Et pourquoi Michel Kuka a laissé Lumumba habiter son corps, habiter son âme et se manifester? Eh bien, c'est pour la raison suivante, c'est que Lumumba manque cruellement à la République démocratique du Congo. Lumumba manque cruellement à l'Afrique. La manifestation de Lumumba, cette chose par laquelle Michel Kuka a réussi à nous ravir, à nous toucher profondément, c'est la preuve que Patrice Emery Lumumba nous manque. C'est-à-dire que à la tête de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, et à la tête de la plupart des pays africains, nous n'avons pas d'homme de la carrure et de la dimension de Lumumba. Voilà pourquoi, à un moment donné, la présence symbolique, la présence mystérieuse, magique, mystique de Lumumba dans le stade était pour les Africains le rappel de leur grand devoir. Le devoir de souveraineté. Et Michel Kuka était très grand. Parce que par la suite, on a voulu lui proposer des contrats financiers, des contrats publicitaires, pour qu'il reste jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. En échange, soit, je ne sais pas, de 2 000 ou de 3 000 euros par présence par match. Michel Kuka a refusé. Il a refusé ce... Aussi bien limeti pembene ça c'est papa soueno nini.
babomaka moto na petro te mpo lamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo na nga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyosto bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pe sa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tozali ko kuta na ko solo la makambu oyo ezali ko leka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedeke masolo oto betaka tolobaka yango chaque fois to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso to beta yango pona konuire batu te kasi pona ko bongisa esika ndeko akweyaki yo okweya te esika ndeko atelemaki yo pe osani otelema ba réalité caché oyo bandeko ebele bayebaka te émission ozali kosunga batu ebele yango komona ba dongolo miso ba kotambola par-ci par-là na ye ko alerter bino botalaka na commentaire ya na habite komba ngo barumbu mutu wana na habite azali mwasi to mobali ezali mama oya Hollande te na écurie na ye ezali mama Hollande wana te oyo ya mama oya Kadia Mpemba bakanga ndoki pa na bango ye mutazoya ko te barumbu atangi kombo na yo papa Samuel Miguel soko moni barumbu a commenter kuna mama Emezola barumbu un certain kombo barumbu na ebite azoko bata na sima barumbu ndenge nini asa mwana barumbu ozoko fingisa bana barumbu kitoko te yo rapoto ndenge nini babemaka ko mema oto neni lisolo mona na ngwa mwasi mwa yeko pesa mbana na ye pasi alepe mwana barumbu ba sombeli o billet d'avion bandi ku na photo passeport na ticket ke na affaire étrangère nyonso basaleli okomi na poto obali osala ba connerie obali ko tia mobali mal à l'aise est-ce que barumbu o so azali mwana mwasi azali mama est-ce que azali mobali tu as tout ton temps et comme ba bêtise ba sottise na commentaire mais prends ton temps si ici ça ne te plaît pas Radio Lokole Télévision va ailleurs et si ka bo finga ka n'est-ce pas ba finga kate. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais là, on a un commentaire barumbu. D'ailleurs, moi, j'ai pas le temps de lire tout ça. Voilà, administrateur de l'école, là, ça a un certain barumbu. Barumbu, mets-toi à l'écart. Kende sika obo finga ba papa, ba maman, ba ndeko. Ici, chez nous, to finga kate. Ce que mon équipe solo autobeta awa. Auto a toujours dénoncé monde à ténèbres et que tu es dans le monde à ténèbres, viens nous attaquer physiquement. On est là. Montre-toi. Ndeko barumbu donc botala kana commentaire papa Samuel Miguel mama Emezola de moi ce que moni kuna kaka un certain barumbu oui bossa na yebo bloquer maman kamu ici là voilà nous on n'a pas le temps de s'éterniser na ba futilité na ba personne au baza en dessous de la moyenne parce qu'une personne serein, une personne noble, ou à bien éduqué, un papa ou une maman, une jeune dame, je ne sais pas, un jeune homme, t'as pas le temps de créer des futilités. On affronte quelqu'un. Quand tu n'es pas content, on se manifeste, on parle. C'est pas ça? Voilà. Vous allez Radio Lokole. Dans le 2026, on va vous dénoncer. Si na moi l'épinière. C'est ça même l'objectif. Et vous n'allez rien nous faire. Vous allez descendre en Kimbangu. Tokotika bino besko ka suba tout tokotika bino bima ba rera molilité tokotika bino boko tsa libuluté cette fois-ci on va vous dénoncer et on va vous démasquer montrez-vous bobata mwana sima commentaire te vous comprenez c'est qui est bien voilà ya ba to musuba kufa na famille njoka ba bataki ba kufi ngali solo na comprendre yango malamu te mama, papa, yaya, kingani, botika kakotinda bana bino bakenda kosenga minerval. O akepa noko, ake kosenga minerval. Akepa mama kurutu, ake kosenga minerval. Mama kurutu, to tata mwasi, to nani. Akipaka bino penate. Ijou msumo mwana nanda uka bono, na yena tike bino loko. Boli yango, disalaka attention. Soko boli yango, eya, sopaka makila ya Jésus Christ.
salaka prière à déclaration. Bobo snarate ko sambela en famille chaque boutou avant bolala. Po losambwe futaka ya losambwe polaka teo. Voilà. Histoire to kobete la ya esalami bongo na Congo Brazzaville na Kinshasa. Et peut singa cher de poule ya muta pesi solo oyo membre ya famille papa fisto beta liso to la tantine na biso. To benga ya ya Blondine. Akufa to kundaye. 3 mois après, ba monie na Kinshasa na Bandal. Aiko sala musala. Ezala ki ndenge nini. Papa fiston, nanda kuna biso, ba bota biso, oui biso to fan na Congo Brazzaville, to sala na quartier obenga rango Nganga Lingolo. Bande ka Congo Brazzaville. Na prononcer yango très bien. Nganga Lingolo. Eza Nganga Lingolo to Nganga Lingolo. Quartier na bango za Nganga Lingolo na Congo Brazzaville. Alors, na habité, boso benga cousine, boso benga tantine, to benga cousine na bango so bolingi. Cousine na bango comme na Blondine, ya on fa na village oyo benga ngo Kombe. Bande ka Congo Brazzaville. Kombe to Kombe. Comprenez seulement. Azara na village Joan. Alors, de temps en temps, Blondine ayaka na Nganga Lingolo et pas bande ko na bango. Akoya kuna passer vacances, akoya kuna batu ya Nganga Lingolo bayeba kipe Blondine ke ndeko na biso asala kazala kawana eko zonga eko sala ke bango peka akuna na Nganga Lingolo basa rappela oncle na bango leki ya mama na bango. Alors Blondine pe akobenga pe oncle on a oncle c'est ba cousin, voilà, c'est moi qui prononce pas ba cousin ba cousine, voilà. Alors des fois au comment la Blondine aye pas na biso voilà on tape si du solo moi la maman ko pesa pe bongo pe na minava parce que la Blondine kuna bazala qui vraiment na moi situation à moi bien té mais bien pénétré de temps en temps ba on t'a là on na bongo ko lia ka des la kawana au comment la air mo akei pa noko ka ndengwana et ko sala pendant que balinga basala ba examen Blondine. Bon, c'est fort possible, on ne sait pas. Mais moi, je me rappelle, voilà, nous tapons si solo, jour moi j'avais mes chats fouettés la kinda quitté. Et Blondine la kinda kuna, soka soki pe mbongo pa noko, toi quitté, tala kunseki, tala kumamba. Et les kanango. Bah ça li peut examiner bien, examen pe sili. Blondine na bani malade. Oh, Blondine malade. Tout passe. Il y a Keba tout passe. Oh, Zarama cache ici la raté. Il faut beaucoup prier. Mais tout passe. Monsieur Zarama tout passe. On est rappelé nga li solo ya ndeko nani Mathieu Badjoko. Et c'est la ka mbonga minerval. Et c'est la ka mbonga minerval. Papa, maman, bunda pona mwana na yo. Foutela ye minerval. Moi, je préfère encore olata kate yaya. Boya kana okolata. Boya kana okolata. Okolata un jour, tika ata na pantalon moko, libaya moko, mais moi na yo akendi classe parce que yé mutu akosunga lobi. Je ne dis pas ici que bobo takabana pas suranga asunga kabino. Non. C'est de votre devoir étant parent, ya kotangisa mwana akoma normal, akoma mutu, amite le milaye mono makolo na ye, asa la vie na ye. Ce qui akosunga yo c'est bon. Ce qui pas osunga yo c'est bon. D'ailleurs, quand tu es papa yo moko mona kama katuko bianza. Yo ndem to pas venir abanate. Imaginez-vous kitoko wapi bana ba otanga kelasi papa za la compagnie na déjà bana ba sisi kelasi wa comme ça kasi basana compagnie na famille héritage ndenge mindele basalaka ndenge bandibu basalaka pour aller tout ça la ngote te voilà et les kana ngonde ngwa te ko bano Blondine bandi malade malade Blondine comme grave malade ça ils sont 5 ou 6 jours oh Blondine hôpital Blondine kuna akufi Blondine akufi oh baba de ko préparer ba longola ye na village Kombe kuna baya na ye na Nganga Lingolo hôpital kuna et puis ba que l'hôpital venir mais on n'a pas eu le temps bref Blondine akufi tangu Blondine akufi moi je me rappelle noko wana ya kitonto wana yedo ki était ngana zo sala en tout cas moi ngaki mwana ngaki mwana Blondine était très intelligente bien en mathématiques et Blondine parlait un bon français mais ba parents na ye
possibilité de quitter à autant que c'est comme c'est do yo mo aussi chance papa autant que ça en classe aussi chance maman autant que ça en classe il faut prier les bons dieux pour apporter main forte à bomba papa pe maman baza non kala mukili oyo pour na yo ozala bien ti okoko mamutu te to tsa ba j'aime ko ya to tsa ba j'aime to partager ça la biso plaisir to s'abonner massivement to s'abonner na lingi to s'abonner to commenter 60 000 ça va nous faire énormément plaisir to s'abonner partager émission oyo to partager émission oyo soki sungi yo te peut-être émission oyo e ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala pona yo partager te faites-nous plaisir de partager voilà oncle wana ye karande zalaka e ba kundi no ye mo rasomi libulu asoma kabla il était le garant ya matanga wana na lobite awa o papa Fiston lo soki muta mi garant matanga ye mtale na rune ngwana te azobe de solo ya Blandine mais mingi peke na randengo wana parce que mona mutaza maladi yozo ya edna ete mutaza maladi bozo pesa yelo ko mokote kaka soki muta kufi yo ko so ba cercueil ande et continue à se soupçonner yo donc il faut faire très attention à mon côté voilà bref ba ko kunda Blandine ba kundi Blandine kra kuna na village Kombe pardon ba kundi Blandine batanga ici les sili 1 mois eleki 2 mois eleki 3 mois eleki papa Fiston na quartier na biso là ba kundi na Kombe kunat siko na quartier na biso nganga lingolo voilà nganga lingolo baloka Kongo parce que ko jenga ko na lo ba bien nganga lingolo voilà tantine moko ya quartier atekaka biloko na ye azoka ya mba plastique maputa akena koteka yango na Kinshasa azibile umpe ya Kinshasa kuna aye koteka yango na Brazzaville. Alors ba commerce takenda kama so konso yepe azalaki na matanga parce que batu bayebaki Blandine antro bayebaki Blandine po presque pas na biso ba loka toloko azakutu ndeko ya na biso mais so ba cousin ba ndeko ya ebele par rapport ba ndeko mosusu bayebi akufaki tout le monde ayebi akufaki 42 ala kala sava tantine wana ta akenda ba so ba biloko na bandal akendaki afanda na bandal na hôtel moko songolo na bandal comme hôtel wana za ametropé comme hôtel wana te pour éviter business ya bato tantine wana atsalaka na avandaka na hôtel moko songolo na bandal pembeni ya hôtel wana eza na alimentation moko boyaki munene ezali wana jour mususu na fatika rauti kosomba bloko abino akote na alimentation asomba sardine libanda bateka ba kwanga ne kwa akoti boye amoni muto oteka na kati kuna Blandine eya suki ya mutu etelemi Blandine yana komela ote d'ailleurs boko ka mongote po frère Mathieu Badjoko beta lisolo ya ndengo tango bango ba kenaka na monde wana soki madame Jacqueline yake ajui bango yazaki tetu ya pati yake ndeko koteka na boutique boko boya alobaki nini soki okota boutique moko songolo apesaki ba sine okota boutique moko ozangi ata 55 €, ata 1 rand 0,5 $, au moins on a bien repesa te pesa ka monta et puis après ça va symptôme t'as ça attention quand l'alimentation na boutique na supermarché consort bateau va pesa ka prix grande ngwana combien 10 €. To combien on est le ballon l'action prix yango wana donc okopesa kaka prix wana salaka attention na bato ndingo wana na lobite ke bato nyoso tout bacha ndingo baza bato revenant te na pesi yoka ba symptôme pour to landa yango ba témoignage belé ya Mathieu Badjoko na pesi mbote Mathieu Badjoko sikosali frère Mathieu Badjoko papa Suisse pas de numéro te yo aussi par exemple dans le monde wana frère Mathieu mbote na yo voilà papa Suisse mbote na yo papa Sunda mbote mama Isa mbote na yo mama Isa na Monaco mama Isa benga kime benga pete benga mingi na WhatsApp mama Isa benga to solo là voilà mbote na yo la première dame de Belgique
Maman Marie-Thérèse. Maman, Oumela, Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Et Kendaka, Ndengouana. Mbote na yo, Maman Emezola de moi. La France, Maman Emezola, Mbote. Papa Samuel Miguel, Mbote. Et Kendaka, Ndengouana. Voilà. Ataï na boutique boye, amoni Blandine. Oh, Blandine. Alongoli sans froid. Abengie, Blandine. Oh oui, oui, comme on a dit. Mais Blandine, azoye ba pese Rwana. Pour ba quartier mogo. Comment tu vas? Oh ça, oteka awa O combien wa ndenge nini? Oh non, noko na biso nde mutayaki nanga awa. Ayaki nanga awa longa na Congo Brazzaville nanga awa bi alimentation o eza yé. Donc na tekela ka mais na kozonga su Kinshasa te abi. Oh, c'est vrai Noko alingi zonga su Kinshasa te o teka ça va. Tekela nga ça. Pas visto. A tekela e sardine. Blandine. Na ebite barataki Blandine ko bebe sayi mutu to nini. Blandine azoye bateke akufa na Brazzaville. Azomona yango normal ba wuti Congo Brazzaville. Ayebi pe serwa ba solo la. Serwa anso ayebi ke to kundaki ayebi bazaki pe la maîtrise. Ya wata maîtrise ba ali. Bato ya maîtrise am kilo bazali. Le roi serwa. A se maîtriser a super sardine aki. Allez na peu sardine normal. Et si ça va ngana osonga lobi ça va o pe ça va nguna mbote. Mais ngai na koya su na Congo Brazzaville dans la Kinshasa awa so na sumu bal na ngai na bal na nga awa. Ça va. La sœur là n'a revenu pas. Lobi pe ko kina ngo ça va asisi makamna ye akei pe la bichi ngobila jipe vedette na ye akati si pe la ngambu akei pe la Congo Brazzaville. Mbala moko tanga akei akoma pa na bango akidisa akenda mbala moko na ndako ya bandeko apesi lisolo. Voilà, asoki na lingoloti, hein? Na nganga lingolo. Akei sikopa wa Blandine. Mama, papa, akei moko te beshi akei na papa na mama na bakei kuma na bapara. Baza quartier moko wa ebani. Papa, mama nini? Ngai la kendaka Kinshasa boye bien ngubito yo kendaka Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman na kuta na Blandine azo kote kana alimentation moko na bandal côté à Mama Poto. Mama Poto de Ipak côté à Ipak. Je vous dis vrai. Moi ba douter ma kasi pe zate ni pas tipo ba yebi ke ayebi Blandine ba yebi ba ndeko oya ya nganga dingolo ba yebi Blandine ka kufa ki de 3 mois passé abi. C'est vrai. Ba bino likambo to ko tikango boiti. To kende ka le lobo na yebi eske nganga lingolo ngo na village Komba Nkombe ngo za musika te mais ils sont allés le même jour. Ba koma wana ba bino mama ya Blandine yeyo, papa ya Blandine yeyo, yeyo se bakampopi. Et elle les a expliqué qu'à Moni Blandine a oté na boutique Borokuna na Kinshasa côté à Bandal, côté à Mama Poto Ipak. Ah, c'est vrai. Mais on dirait Blandine a soyé batté qui a Koufa. Elle parle avec moi très bien. Ah, et ça va pour moi. Yo so auquel ils sous joyeux yakanaye. Joa mbonga ticket, mbonga vedette, yango ba pesi ba quelque chose ya kanai. Et ba on a aventure. Ça va zoni penengwa. Batuni et solo magambo eza ya sona mona ki blanga. Ça on a ko bunga Blandine mutola tozagine awa ko bunga ete. Ça va. Et une semaine après, bloko na sitanga zongi na bandal. Po yeso ga ye afara na bandal no hotel wana pembeni ya Mama Poto Ipak. Côté ba bis oyo à l'époque, quand nous étions encore élèves, noble Seigneur Jésus, lorsque vous fûtes venu, voilà, il rappelait un Massamuro Milambo, Guilhem Milambo, non, Patrick Milambo, mbote na watu na Kinshasa. Ba l'église est venue entre parenthèses, anecdote qui est toujours en fait dans le solo. Nous allons vous faire du bruit, voilà ce qu'on a 5e des humanités. Maman Dédé, directeur de dispute Dédé. Ma bengue Milambo, allez, ya osambela, leko sambela. Ma bengue osambela, ça va de surtout.
alekika kuna ya la osa ndenge nini azaki muluba abi ya il faut vendre siko onde ventre comme mabe o libumu te kazaka fo libumu ezala so ta libumu ndo na mbongo makambo ishanda na mukio monde la veille comme faut libumu plan ndenge nini ye alobi ya va classe ototanga tour à midi akozwa kalingi Thompson azokolia Thompson koto na mafuta nango atia yango mwa pilipili kalingi yango ale Thompson mafuta nango siko vimbi azu eswime atia siko na libumwa akangi siko satika ti pantoli libumu siko ye wana zaye koya muluba solo Patrick Milambo mbote na yo aleki liboso ani ko sambela asambela na passé simple et banda asambela na passé simple nga na kanga na ngai prière kwa ekima ngati depuis yoga prière na passé simple yo sopo komokomi yango noble Seigneur Jésus, lorsque vous fûtes venu, nous fûmes sans effroi que vous nous épatâtes point. Amen. Vous sentirez, on a prié à passé simple. Patrick Milambo, Oumela. Voilà. Tant moyen kozonga sikoyo, tantini wana oyo, asana ba commerce Brazzaville, Kinshasa, afana kana bandal. Hôtel Monsongo na bandal. Azongi tanga ye. Mais hôtel les gens à 5 minutes na esika blandina tekaka. À côté pour hôtel son normal na elle n'avait plus espoir ya komona Blandine. Kaka ndenge balobaka no soki mutakufi artimbelio okomona elle soute. Elle n'avait plus d'espoir. Ah oui ça va? Non quand même. Et cette fois-là pour mère moko alaga tekaka ba dendo moko ya bien on sano Thompson. Ah oui on a ça dinti dendo. Akei asombi dendo na ye na Thompson na kuanga amno na le kamna ta suki na omona Blandine. Oh attendez aboni Blandine ko akoti Blandine comment pepeke kingani boni otama muke abi me Blandine ngai na kana pa na bino yo sai no ko la bino lobi ke yo ukuzonga suti menga kana pa na bino ba mama la bino balobi no toke na yo basana beso na oke na Brazzaville kuna ata ukuzonga na yo mais toke na Brazza kudu apesinga monga tike kutu yango toke na Brazza na nu okuta na bango ebongo ukuzonga abi yana oke na oke ndanga te noko loba na oke ndekuna te noko apekisa kinga na oke ne Brazza te noko azobunga makambu ngezali wadoki so na simo bali na kubana ngaka akoto na Kinshasa ngala Brazza na okela ngaka habite na ndenga mabete o so na kila sesa noko siko e osala ndeni mo oteka mo oza mibali kas yondo eza to kokima ya kokima to kimi oke osolo na ba parents na yo oncle koyeba na ete po aya pe mingi ta koyeba te et puis to ko zonga te oncle ko sala Brazza koyeba na ekutu te a flatter abi et ça bongo ya ça va promesa te ya Blandine azoye batika kufa ngai pesinga mutuko so masolo muso kanti pela bobi le sola marque dino yaya ça va ngana kozonga dans 3 jours pendant les 2 jours wana chaque jour de quoi na ibazala kana Blandine ndeko azamute esprit na félicité azabena mwanelaka azamute esprit muto mona pena otana chacun pena boy akufa et puis mystère moko ezali ya to kozonga lango na ba to fungula mno miso 2026 oyo kozaka na habitude de chaque fois que dans la cimetière to kokitela ka bibembe nezala kana ba fungula cercueil o que na kotala ka bibembe peut-être na coutume na bino ba koko na yo ba permettre totala bibembe to muto akufi wana o éviter azala ki na spiritualité nini. Ba famille na makambu ya wana kozonga na jour mosusu 2026 ozo découvrir makambu pona bino ya somo bref asali wa ko sala jour ngwa ba yokani yepe bisika mutu bateka na nazoya albelo mokote njoka bise god na ye attaque en hotel oyo tantino wasali ba bimipe aina mbonga ticket titre na beach ngobila beach ngobila wote ya Kinshasa ba matipe vedette bato wana tina beach ya Congo Brazzaville wo ba matipe bakinda
bakenda ti na ngongo comment nino na nganga lingolo quartier nganga lingolo bande commence vite na pour ça bien nganga lingolo bande ko moni ke Blandine yoyo to kunda Blandine ça fait 3 mois webe basa le kolo ki parce que Blandine azo comprendre qu'est-ce qui ne va pas oyo ki manine ba mikolo ba se maîtriser Blandine fanda wana ba benga mama na bango na village Kombe na papa na bango ba ya ba fandi Sion ba komi gentil ya zo comprendre mais qu'est-ce qui ne va pas parce que de Blandine yo ozalaka wapi ote noko mutazwa kingai amekinga la Kinshasa aisa kinga lokola classe ya Simbate donc apesinga responsabilité boutique kuna boutique ya munene la tekaka donc asalaka la poste que sur na la apeka na boutique wana azo préparer mboka yepo na étude na ngai na kozala mutu mune so mobali na koba na ngai apesinga ngai na ya Congo Brazzaville oh comment Congo Brazzaville de la bino tu es qui normal tu es Congo Kinshasa normal to so pe bateau na beach wala to kati sa to ya pe to kena normal ala sanga buti normal donc moi si oyo Blandine ayebite ka kufa ba yebisi Blandine yo kufa awa to kunda yo 3 mois passés déjà on a kufa on a mokini na kufa yo za kufa te za kufa te bobenga ta noko nani basa nkombo na ye moi là personne ne comment noko wana ezate tant ba benga noko l'appareil de votre correspondant soit éteint soit hors du périmètre ils sont avec les oyo ils a 4 ans passés ils sont oyo noko azalaki na Kinshasa bango eba kité bato bata mystique atimbela ke mabe kota noko banda ke na Kinshasa ti la songate et maman na papa bazwa mwana bango Blandine tant ba ese ka kufa abenga noko ndengwana c'est comme si mbala moko akoki lisu koloba te akomi koloba na difficulté akomi koyoka na difficulté mbala moko automatique et comme na Blandine po ayoka il faut ya oloba na litoyi makasi ndi ayoki akomi na mwa retard moko muki na pesinga isona mais soit ma retard bo kenai pas pasteur boko bikisa yi oyo met pas sango akozonga na emutu tala bande comme sous autre quand ça va kufa nzoko ba kufa te ezala des phénomènes oyo yaya to solo ba kama ko yungula eza ko yungula te mama bomengo mbote na yesika sali ba bomengo juste ko fela en direct awa mama bomengo batila ngali solo oyo ndenge ba mundele ngulu nde ba la système oyo ezala nini solo sili déjà mais na lia mona loko oyo mabo mengo esa inga noko no nga yebsaka bango boyi bo ye pasaka mwana buke seri wana alali azoyo kade bandoko ba oloba babina kanisa ka soki bazwi mutu wonde azo bazwi Blandine na Brazzaville wana ba yene na Kinshasa bateki ye pa mutu mususu mutu wana bandi ko sale abandi batanga bateki ye mutu wana jui abandi ko sale osada doki famille ayebite eza lokola na par exemple boyi bon ça va na par exemple boyi soki vous avez peut-être na ngiringiri quand bandal n'est-ce pas bino ozala ngiringiri omwana bazio bake bateki yo pa mutu moko tamba oteka yo wana bakangi yo lamba na misu ya wana ngiringiri mais bakotisa na mutu ka bokeye peut-être ti Kingasani na Kingasani kuna bo tourner boye kozonga omona ka buba yelo ka na bandale wo yo mona bokenaki musika nzoka boye ka pembe na bandale wana et au fil du temps ba tout temps connaissance c'est bien comme ata na luka ba bande ko nga bakenda wapi ba luka o bona bande ko na yo basalaka bokanga ba voisin ba kana ngirngir wana ba to ba ko timbela ba mupe wana mama bomengo ata tamta esa kinga dingwana ye pa yo ka ta mwana muki ba mupe nde ba esa ba koko na so karate nde bo sala wana eza malamu te bo sala façon mususu ya koteka batu okoli musina mukili koto ba yemi ki azate akeko bakote mususu bolimu sie koto ya amuni olo alali mais koto akufi kuna akeko bima ndenge basali Blandine
donc bato musu bakufaka ya solo te toyambaka mutu moko alobaka soki mutu soki azobela azotoka boye soki azotoka sika akufi te prière makasi akozonga mpe mutu yambaka mutu balobaka makambo ya ndenge wana je me rappelle plus ça fait des années donc baliwa mosusu azaka baliwa ya liwa te Blandine on avait dit solo ti lelo Blandine azali mais akomona ba problème akoyoka ma vidi mo muke azala ko mbata vidi azali na pana bango na village Kombe soki okei na nganga lingolo bayebi sur la Blandine o to lobaki te tolobi voilà autre chose à présent kidnapping na ville province ya Kinshasa ya izongi na ndenge akosakana te ba changer méthode ya toyi ko bendo mato itongo midi pokwa yo kaka to yo kaka yaya komataka ba ketch yo moko te et puis talaka ketch nyoko mata jeune fille oyo komona ye Grâce Echumba et salamaki moko les 12 hein et les 3 n'est-ce pas tayewa la robina wana yewana zobina wana asa sona L3 a déjà licence non troisième licence je crois et c'est troisième licence à rater ça deuxième licence non n'a habité ba commis L3 mais on va vérifier ça mais n'a habité raté c'est ce qui cause à LD na université de Kinshasa alors qu'est-ce qui s'est passé hier abanaye kozonga depuis les 3 ans kende université à Kampa alors qu'est-ce qui s'est passé ba enlever tant ba enlever ba utiliser téléphone na ye ba bengi famille wana za ko enlever ba kangi ba singa ba bengi pa na bango ba pesa $10,000 ba sana mbongo te akosala ndenge nini cette information nous est parvenue ici ba tindeli biso yango zana tangela bino ce qui s'est passé la tangela bino rapidement voilà source na ngoli quelle boule ma kolobi makambu ya ezongi lisusu yoka ce qu'on dit ici une étudiante de l'université de Kinshasa UNIKIN en sigle Grâce Echumba inscrit en L3 mais L3 elle a raté L3 L3 si on a écrit L3 mais je ne sais pas mais tout ça inscrit en L donc gestion à la faculté des sciences économiques et gestion FAGES, hein? FASEJ, voilà. Elle est portée disparue depuis le samedi 3 janvier. Selon les autorités estudiantines, la jeune femme aurait été enlevée alors qu'elle se rendait sur le campus. D'après les informations communiquées, le ravisseur utilisant le téléphone de la victime pour contacter et menacer ses proches. De ces photos de Grâce Echumba en captivité. Voilà, ma photo de Binoana Yangoyo. Donc, ma proche naïe, ma photo Oyo, et Sika Bakangiye, Grâce Echumba Yoana, Basi Bakangiye déjà, étudiante à l'université de Kinshasa. Voilà. Voilà les photos envoyées. Voilà. D'après les informations communiquées, les ravisseurs utilisent le téléphone de la victime pour contacter et menacer ses proches. Oui, des photos de Grâce Echumba en captivité ont été envoyées à sa famille, accompagnées d'une demande de ration de $10,000 américains pour sa libération. Face à cette situation, la communauté estudiantine se mobilise et diffuse un avis de recherche sur les réseaux sociaux, bien sûr. La famille appelle à toute personne disposant d'informations utiles à contacter d'urgence le numéro suivant. Voilà, on va passer le numéro AWA, plus 243 81 58 64 324. Donc, vous avez information de la source, il y a rédaction, il y a Quelle Boule Mag. Je répète le numéro. Sur le de Kouana, ils ont plus 243 81 58 64 pardon 324. Comment on ndeko oyo awa escriba kinapié kombo ya ndeko mwasi oyo comment on nani Grâce Echumba. Voilà, Grâce Echumba yeyo omoni yo a ekobina asaïso na L bon on a tiré L LD pour L3 elle a raté L3 comment on a habité
azali na licence déjà. Bon, tala siko makambu ya boya ya na ebité. Makambu ya TikTok, oh la TikTok na ye. Tu es déjà universitaire. Bon, quand la ebité TikTok en va expert nango. Et TikTok il faut bien arabe. Est-ce que ndenga zobina awa, elle a l'air pené ya une universitaire. Nous t'en a licence. Aux dépravation en mercité. Bon, c'est pas un problème. Bon, ndeko zobina bina boye. Azo pe area mutu aza excusez-moi bon, éduqué pénaté. Peut-être pe na ba live na bango ba perdra contrôle, aloba ki bakamboko songolo, pona mutu moko songolo, ba lingeli eboul ote. Ma be mso ya kabiso moto mitala ka penanu ya. Ma be mso comme la kabiso to mitala nan. Nous sommes en train de regretter et vous demandez de faire attention, mais ma kabiso comme la kabiso. Biso mo na base ma kabiso. Et puis singa mutu ko soit le kam oyo ya mwana mwalo. Et puis singa mutu ko soit le kam oyo ya mwana mwalo. Toi on a le reportage en déco ndenga zo expliquer ce qui s'est passé et puis tozomo. Toi on a déco. Une étudiante de l'INIKIN portée disparue. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique tout. La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa a annoncé la disparition inquiétante de Grace Chumba, étudiante en 3e année de licence en gestion. L'information a été rendue publique par la délégation facultaire via son ministère des Affaires sociales. Selon les autorités estudiantines, la jeune femme n'a plus donné signe de vie depuis le samedi 3 janvier. Elle aurait été enlevée alors qu'elle se rendait sur le campus universitaire pour assister au cours. Les ravisseurs exigeraient une rançon de $10,000 pour sa libération. Ils se serviraient du téléphone de la victime pour joindre ses proches à qui ils auront envoyé des photos prouvant qu'elle est retenue en captivité. Face à cette situation, la communauté estudiantine de l'INIKIN appelle à une mobilisation générale. Un avis de recherche circule massivement sur les réseaux sociaux afin d'aider à retrouver l'étudiante dans les plus brefs délais. Voilà. Donc, au Monique, communiqué et comme la radio de télévision, pour le large diffusion pour la émission, pour la Goluka, jeune Finabiso, Grace et Chumba. Mais il faut faire très attention à comme il y a TikTok ou binaka binaka pour ça va y a bande ko belé vie o ba ko ça no ba mena la TikTok vie réelle za ndingo na te o somon o ko mona muda TikTok ye wana asoko lata ba Gucci asoko na chambre d'hôtel 5 étoiles makambu ya kitoko o ko la vie normale ya ngoti. Et puis quand tu es devant la télé, il faut contrôler qu'est-ce que tu parles. Ozoloba nini. Ne vous attaquez pas aux gens. Bato basala TikTok on influenceur chinois parce que TikTok c'est chinois. Yo chez moi influenceur chinois ba ko sala ba sottise. Ko bile na pa ko le maramba sanga na nino. Oui, na mona ba jeune femme so bande ko so ba otizango comme étant support na bango ya commerce, bato ko teka ba mèche, ba bloko salon belé oui, c'est bien beau, mais ya ko finga ba tuté. Tu peux le faire très bien. Il y a que ba rancune na batute na onte ko mona dernièrement awa kaka na TikTok ba ko bunda o soki ngale ko na bundiso na ngoso ba ko mo ngapela ba raté poni ni ye afinga ba na TikTok dans les vidéos kaka pasi na motema ya pasi na motema o finga ba tuka ba tala siko danger commis. Alors disparition ya mwana mwasi oyo, enlèvement na ye to kidnapping na ye était ya bande ko mususu bo le kana ligne ote po mabe ekoki ko Kota. Voilà. Otoloba kite. Tolobi. Voilà. Yana baki yango na ebandela artiste et musicien Girbon Tunta a sali remix. Na ebite na benga yango remix. Na benga yango composition na ye. Naloba abotoli papa Wemba. Nzembu na ye to lobenga yango nini. Aya ndenge papa Wemba nzembu ya mama na lingala et ningisa ya kosaka je crois ça qui na nouvelle écrite ayemba yango te mama to yebi yango il mama soki ozalaki kaka na bomoi za sunde nzembango mais lelo na kanisi yo mingi mama pour jour anniversaire na nga ekomi pene invité bakolia bakomela mansanga. Girbon Tunta a interprété nzembo wana na portugais ya mama na nkunga na ebisi na bi oh nzembo aso so yokango ozo ka lokola ka papa e mamuta zo yemba Mexico yo na portugais Girbon Tunta Girbon ibi nzembo wa te
n'a pas ce droit à ce droit est-ce que à contacter maman Amazon pour le droit d'auteur nzembo wana est-ce que bakolandela Girbon tout à fait pour nzembo ayembi wana yango sana bagino to koyamba ngo to yamba awa to yango yambo to yamba Girbon tout à to kana lomba extrait ya nzembo wana et puis tozonga suivez. Mama Fifi Vumilia Ramazan. Me lembro de uma noite que dormi no berço da minha mãe. Foi a lenda toda chacama que dormi na minha vida. Mas se você ainda estivesse viva, eu queria para recomeçar a vida. Jamais queria deixar tu dormir eu em pé e nem os mosquitos me picarem. Quando eu adoecia tu sempre chorava. Mãe, tu que és a minha querida. Desde que você partiu me sinto abandonado. A minha recompensa para que vou dar? Mesmo chorando que vai me mimar. Voilà, tu vois Nzembo Kitoko, ya maman interprété na portugais et père Girbon Tunta, artiste et musicien congolais évolué à Sikaboye na Mozambique. Girbon Tunta, histoire ne boyebi yango d'être ko bete yango shooter azali moko ya bana oyo ya général Defao. Il était aux États-Unis, mais tout d'un coup a préféré évoluer na Mozambique. Mozambique ezali pe kaka Afrique. Girbon Tunta, une icône congolaise dans l'hiver à Mozambique. Moi, j'ai été témoin oculaire. Ce que dans Mozambique, Otuni, Girbon Tunta, quoi ça. Donc, succès au Mozambique, n'a évité ceux qui sont artistes, monsieur Abisu, à Congo, Bakoko. Yango, on a arrêté dans le bas, non, Mutuna Mutu, Azala la gaz, et Sikawa Azaliwa. N'ayambi pour la bino, artiste et musicien, Girbon Tunta. Girbon Botenayo. Mbote Fiston Pelin de Sadek. Sadek oyebi na yo kutu Mozambique. Ah, au salama mobile à Mozambique. 2013, 2014, 15. Voilà. 2016. Voilà. Zalama Mouké na micro na yo, ozo cracher mon Mouké. Zalama Mouké na micro na yo, ozala Mouké. Ça va distance na téléphone na yo. On a rebi yo kutu oyebi na yo Mozambique. Yo zala awa, tu travailla no tukena no ba. Na Namibie tobeta Namibie mobimba ti ba province ba katima molimo avec Fiston Pelin de Sadek. C'est un journaliste au Tavananga. J'ai aimé na soutien na yo tina emesa koti lelo to longwe wana to yeno ti Mozambique to travailler na yo na Mozambique pendant 2 ans vraiment yo kutu na kontako famille pena ya kati quoi, donc c'est pas un problème. Merci. Voilà, je bon tout temps. Nzembo Kitoko uti kobeta awa. Nzembo wana toyoka yango papa Wemba mutu ayemba yango. Ya ide polémique baki Nzembo papa Wemba Nzembo ko nango zalaka nani eza papa Wemba to nani papa Wemba si akenda. To moi na affiche kuna au comité geno confère papa Wemba. Oyembi Nzembo ya batu ya papa Wemba mais otiembi yango na portugais. Ozobanga ki droit d'auteur te. Makanche utoki wapi? Non, Nzembo wana mutakoma Nzembo wana ezali Pascal Poba. Asa envie Pascal Poba asa envie. Pascal Poba asa envie. Asa envie mais souffrant, très souffrant. Asa souffrant. Asa envie. Oh, fini tout le monde là et télévision. Nous sommes en direct s'il vous plaît, allez-y. Non, ça n'a pas tout le kuna. Ok. Donc, Papa Wemba a interprété Nzembo. Namoni biso to na erreur moko na Congo, hein. So mutapesi yo Nzembo. Exemple to zwine tiba biloko lokola ba voyage. Voyage de Pascal Poba. To zwi ba fait de l'amour. Il y a Pascal Poba. Mais américain tango azwi Nzembo mutakomaka right. Mutakomi na mutakomposer. Ce que biso la Congo ça so pesi mutu $500 et koki nango. Donc Nzembo komi ya yo. Donc pour ngai normalement Nzembo ça papa Wemba te. Nzembo ça Pascal Poba.
parce que nga nayebi parce que nzembo oyo mutu apesa cassette wana po Papa Wemba kendaka na studio, comment il s'appelle, studio VV. Pascal po azo arise nzembo oyo ya papa ya mama, azembela mama na ye. Wemba komi, Papa Wemba muni yango ya sipe nango, asoye na ye. Mais qui est writing? Le problème des Congolais, writing, Kolo Nzembo eza nani? Eza Pascal po ba eza nzembo Papa Wemba te. Mais normalement, Fiso Pelende. Oui. Très bien. Normalement, Nzembo ezalaka 5 ans. Après 5 ans, mututu akosa la interprétation na ndenge na yene ba Mario ebima ya basuki. Balelo makambo lobi makambo na lembi ebima ya basuki. Tazo ba baila bamba. La bamba ebima ba 1 million de versions. Parce que après 5 ans, nous avons la version naïe et t'as la soute futa mutuwana. C'est pour cela que les Congolais, ba droit wana te, ba biloko wana nous sauter. Ils ont promis ngana beti yango na portugais. Pourquoi? Fiso oyaki awa au travail na Mozambique, timam ate au manager na Amérique, na Mozambique. Là, ozaki manager na Mozambique, oza journaliste manager, je sais oui ma musique. Donc ngai awa na Mozambique, na monaki ke. Awa na Mozambique ok na fête, babeta ka bayondo sister, bakanda bongo man, okambuta muntu mona mama, okaba Carolina mama. Frère comprendre que ba fali na ba feri. Baza na succès na Congo mais awa beta bango ba fête te. Mais ne fête ne boîte de nuit. Awa na Mozambique beta bango te. Sikoyo. Ne comprendre que musique ya Congo c'est quoi awa na Mozambique, il faut interpréter la musique ya Congo na portugais pour na ba portugais. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai interprété maman na portugais. Est-ce que au sali pour rendre hommage na Papa Wemba to pour nko 5 eleki obinonga place na ndenge na ngala liango bala? Est-ce que c'était pas pour rendre hommage au Papa Wemba ba yo kama lobala mais na portugais? Non, c'est une chanson. Et ça le cola balabamba. Baila bamba se necesito apporta de grâces. Muto imba la bamba. Asa ngona version na ye. Est-ce que Pascal po baebi que interpréter nzembo na ye na portugais? Non, kutu na album nanga oyo, kutu na album nanga ona osala ya bazaba na 15 chansons. Parce que pour bassiste pesi 2 chansons. Dans la chanson mo na bi fils kinkela de Panama. Ndapesi ka nzembo wana, eza parce que pour avant comme malade. J'étais à Paris, à Tindi nzembo na sala misala tout, ba mbetenge ba beti, parce que pour apesi ngai 2 chansons. Dans 2 chansons, n'a pas même pas un franc. Même pas un franc. Pour ça vient ngaya kala ya Big Stars. Toke na Lubumbashi banda kala banona 5 watu ke Lubumbashi toke ne ba Zambi tozonga vi Pascal Poba ça vient ngaba to biga sa Lubumbashi. Voilà, album Baza Bana ya Surbon Tunta, ça fait longtemps album on est matin sorti dans ngoza pour quand? Album ko makala mingi te Fisto Pelende omoni Fisto Pelende album eza omoni na otala bisala tu bande ko bango ba sala awa donc tanga de kombo no fali na fere banze bango betaka te na Mozambique banze bango betaka na ngota na fête na boîte de nuit betaka te kwa ko témoigner que fête de nuit même bino na Afrique du Sud. Bino ba prête Afrique du Sud. Yebsa ngai fête ni ya Sud-Africain. Ba fête ba Sud-Africain tenenge ba beta ngonse ba fali na fere. Yebsa nga izana kante. Ba se ba fali ba fere beta ba boîte de nuit ba Congolais, ba fête ba Congolais, ba kosa ba Congolais. Donc ils ont comme local l'Afrique du Sud. Soki na France ba bima na ba Congo ba Gabon parce que kuna musique na biso za ndenge mususu. Mais ba côté na Sud en tout cas Makudila olaninga yango moni ngana mona kite nako ba ko interpréter ba nzembo ya Congo neti na mo oyo Pelende zo nanga. Oui, très bien. Merci Goyo.
yoza tata Sadek. Mais sikoyo yo omoni olie osala nasali mama. Mais sikoyo nazobisa sikoyo matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama na portugais. Labisa sikoyo donc yo oponi na yo kaka papa ye poni no kini ndako ye ya portugais. Nazobisa sikoyo labisa susu nini fois encore nzembo ya okolela ngai ntango nyonso na muchana yakanda bongo madi na portugais mpona yo comprendre ke bato bako basu message te mpona Mozambique awa bayoka miziki nini miziki Afrique du Sud bakuntaka kumpa biloko na bango na ba house donc tout ça espace te amapiano falina fere na fête moko te ya Mozambique babetaka mango na fête moko te ya Swaziland babetaka écoutez on va pas s'éterniser na citer ba kombo ya batu mais je veux dire so il fallait j'ai bon tout à changer idéologie à comme les kozaka la musique congolaise ayembi yango na portugais puis à tiens na marché disque n'est-ce pas on comprenait ça. Oui, j'ai fait ça en Amérique. En Amérique, nous avons 3 trophées. Nous avons 3 trophées en Amérique. Wana ba fali bazala ba quartier latin, ba faire bazala ba maison mère. Nous avons 3 trophées en Amérique, tant que meilleur artiste américain. Ba boktu ba nguma lokito, tout ba yebi en Amérique. Ba chimita lokuto ba chimita ba yebi. Tout le monde en Amérique ba yebi nga ki les premières de 2001, 2005. Ouais, tu es bien ngoma jibo tout à okoso mata. Nana nyata tapis rouge ya tapis rouge na wall na nini na Hollywood mutu pia mango na première jeune na chanson na biso première jeune na tapis rouge na Hollywood ngai Jirbon Tunta casino Hollywood j'ai fait ça non yoka ngai Jirbon Tunta quand est-ce que vous rentrez aux États-Unis Mugoni États-Unis a un problème mon côté tout le monde États-Unis États-Unis si na sali etawana na yasiko na Afrique australe toyoka na makamusu tosola yango le biso keno fali na fere awa non na lingi kotanga bakombo ya batu te Jirbon Tunta na lingi to ba makamna yo s'il vous plaît ozanga jo lokole tosola s'il vous plaît Jirbon tosolola Jirbon Tunta et Casa de Branca s'il vous plaît yoka tosola Jirbon Tunta et Casa Branca totika makambo ba fali na ba fere ba osala chemin na bango et donc important to moni pa na yo olobino ba musique congolaise obando yemba yango na portugais cela n'exclut pas que aux appels nzembo pe ya fali o mpe na portugais zaka mankam non c'est pas problème nazala 2 albums nasala ba album awa ben des organisations Congo na chanjango eza lokola mutu ayebisaka makambo na velo kasa ya mbongo ayebisanga jibo franco ayebisaka ngai boye suba tie titi yo chatinta yo suba tie tengadinga kanga yo chaka tinga de ketende musique zaka bongo musique changer les côtés mais le problème c'est quoi Mbele osa 2 albums. Album on osa la ya Congo otomina dide ngala imba grâce chanson de la Coste. Muketonga toimba danger. Oyo ka mona te. Nzambe. Dile kosa grâce chanter. Voilà, merci Jirbon Tunta. Malbaso kaza nini? No moni tata Sadek na Malbaso kaza ne Ngala botami na Mozambique te, je parle pas bien portugais, mais nazo interpréter banzembo na ndenge portugais nazo ba parce que on travaille na ba interprète na ba bazo koma. Nzembo ya mama. To bana ba nzembo mama. Za mama muta koma ki yango na français eza Godi Kinune. Godi na pire petit ya Pascal Poba. Godi Kinune koma ki yango asali ya komia yango na français, apesinga ngala pesi yango ina mina nga Sophie ya Norman. Asanga na Solzeni asa interprète interprète na portugais na kiena studio na bango na kiena 4 personnes na studio bazo pesa ngai de na koyeba ngo na portugais nze mona lelo na télévision tout eso betango eso cartonné na episode danger oje tu pensare en ti mama donc mama siko ya ki defao bon mais quand on appelle Mukea papa pali okimindako na portugais ngai na osaje bango na bongo siko na beta mosiko o matina pepo yokei moteme tonzina mawango o adie amus scolaire
amour scolaire, adieu. Tosongi na ba photo. Mais voilà portugais. Voilà portugais. No bina ngana betango non papa yena ko betango na ba sekira ngate na yembelo sikoba bayoka sikoyo bankunga te bayoka ba copinage omini na kina jili sana tunio atuni me fiso pelende abi benga yere maman bela ça la besoin na bossa la mission. Voilà, merci beaucoup Jurbon Tunta. Je rappelle que Jurbon Tunta, artiste et musicien congolais, a deux trophées aux États-Unis, on confirme. Il a évolué, la côté va vélo ça aux États-Unis. Après, Sikabu a Poninaye, en Afrique australe et puis il est en train de bien évoluer. Et ce que j'ai apprécié, apporter quelque chose dans la musique congolaise. Moni Ajuba Nzembo ya biso de Lingala, ayembi ango na portugais, peut-être sous valeur. Il y a musique d'Abisso congolaise. Je vous assure, mesdames, messieurs, que bateau bokanta bazala succès et pas la personne à Congo soki na Afrique australe et bien bazala succès en témoin j'ai vu et je savourais succès à Jurbon Tunta niveau ya Afrique australe ba Mozambique ba Botswana ba Namibie. Nous sommes allés avec lui jusqu'à Katima Molilo à niveau ya Namibie. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, merci beaucoup Jurbon Tunta, merci beaucoup hein. Merci à Fiso Pelende, merci hein. Allez. Katina Lelo, première émission en 2026. Merci hein. Merci beaucoup. Allez. Pesa passe en beauté. Pesa petit. Voilà, merci beaucoup Mote Okoma. Voilà, allez, portez-vous bien. Santé les faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.